Bandeko bozali kotuna ndenge nini na fimbu ya Ken Piana makambo ya la Baronne Karine Mokonzi eningisi mokili bango tina mokolo lelo baza koloba te. Raison bazolobela te moko nango yangoyo. Moko nango yangoyo. Ken Piana azobina pona nini? Pona nini? Bolandanga tokabola na bino lisolo. Mpote ba papa, ba mama, bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko babolingo foko yeba yango. Ken Piana na fimbu soki batangaka kombo ya Karine Mokonzi lisusu te na makambo ya Karine Mokonzi te pamba te ezali sur contrat. Ken Piana asalaka kaka na YouTube te, me Ken Piana asalaka lisusu epai boyebi ya groupe ya Mobutu azali na contrat na Sule. Yango atangaka makambo ya Karine te. Mwikoleleki atangaki komba Karine Mokonzi au moins 35 secondes, me atangaki yango pote ngai alandaki nga na lobelaki makambo oyo epekisami atangaka kombo ya Karine Mokonzi te. Yango alingaki atanga moke poto yebake akokine kotanga soko atangaka te nde ezali pote ye moko alingi te. Me eza bongo te. Alors, raison mususu ya mibale Ken Piana akoki kolobelango te, ata akotanga komba Karine Mokonzi te, akokotanga ya Tigre Noir, to akokolobela mabala sans kotia kombo, mais soki nanu balobeli yango na fimbu te, pamba te Ken Piana na kati ya Turki azali, akoki kotika te bato na fimbu baloba bilobela. Alors akoki pe ye koloba te pamba te azali na kati ya Turki na maboko ya ba Chinois. Foko yeba la Baronne Karine Mokonzi aza na ba Chinois partout. Alors ba maître oyo bakotambola na Ken Piana ndenge bazawana ata balakisi bino yango te, bazali ba Chinois ya Karine Mokonzi. Bazali bato oyo balingaka la Baronne banda Angola tina poto. Bazali bato oyo basepelaka na makamba la Baronne makasi. Alors bango ndenge bazalaki wana, si bazwaki mitindo na ba Chinois mosusu pe na bandeko mosusu, Ken Piana fo abetama. Mendenge bazawana soki babeti ete parce que batali balobi bon lokola bayena bina file intil ya kobeta ye. Lokola pe ba Chinois mingi balobaka Ken Piana azalaka ne mabete, alobaka kaka makambo pona Karine Mokonzi pona koanime galerie. Yango badoze. Mendenge badoze balingi bapese kaka punition. Yango soki bomoni Ken Piana azako bina, bokanisa teke bazako binise popoto eza elengi. Me Ken Piana bazo pese punition. Wana baza ba maître, ba yebi ke Ken Piana biso na poto punition nini tokoko pesa ye oyo akosentir yango punition tanga kolamuka, makozala toujours na kimia pe akozwa toli na likambo tolobeli ye sanke tolobela ye. Yango baza komelisa ba mongonzo. Bazo melise ba mongonzo pe baza kobinisa ye ba danse ya ba pomba. Abini ba danse ya ba pomba. Awa bomonaki kaka video ezalaki moke. Me Ken Piana abinaki na ba kuduru. Kuduru bongo bisika Ken Piana azako ningisa ku okomona penzaki ekomaki duru.
donc ekomaki makasi azoningisa donc kuduru elakisi nini elakisi lisoko ya makasi. Alors Ken pia na sikoyo abina danse ya lisoko ya makasi ekozala ndenge nini po deja azalaka na lisoko ya makasi akomisa ngo susu makasi abina kuduru. Yango wana eza punition ba maître ya ba chinois bapesaki ye pe basololaki na ye na privé lokola aza na visa ya inane akeba na la baronne soki akoloba aloba ndenge alobaka me adose susu moke surtout fo akebisa manike po aderutaka soki ameli biloko oyo amelaka. Soki manike akoloba na ndenge normal bakoko comprendre eza makambo internet surtout bango lokola susu baza bafanatique nanga bayebi papa robo alela rando balobi bon rando biso pe tolela yango me bomemaka yango na douceur yango Ken Piana soki azokota makambo te bokanisa te ke aza na posa nango te bokanisa te ke fimbu na fimbu eza na posa nango te fimbu na fimbu baza penza na posa baloba voire même na privé baza koloba bazotoka bazotala kaka yango na yango atako toboyi kotala makambo ya Karine ezobimela bato même na ba télévision partout même oza na toilette baza na posa mais moyen eza te. Ken Piana lobaki en tout cas équipe technique bo contrôler bango makasi nga bisika nazali esengo bozomona naza kobina naza komela eza nde punition yango wana baza kotambola na ye baza toujours na ye baza kotala ye asala faux pas te po akoki toujours kozwa eloko oyo babengi lozaza lozaps yango wana le 24 tangu bina file akobeta Ken Piana azosambela toujours après concert ekozala nini bayebisi ye azala kalme mabe moko wana ekozala wana te bakosala eloko moko te lokola nde aza na visa ya inane sikofa yebaka oyo akosala yango bandeko nyonso oyo botungisi pona Ken Piana ndenge nini azoloba eloko te nakanisa bozwi mwa ndambu ya likambo na lobi nayebi ke bolandaki bametre balobaki ke Ken Piana balingaki babete po alobaki ke poto ya solo eza France eleki Turquie non wana ezalaki kaka esquisse oyo etindaki balingaki balesela ye Kuba me na réalité Ken Piana alingaki kolia Kuba pona makambo ya la baronne alingaki koleka na jugement pona la baronne me batali kana eza moke pe bachinois bakotelaka ye yango badose balobi awa makambo kobeta Ken Piana eza te me akozwa punition ya komela masanga pe kobina bien sûr bato ya Kisasa bamoni ke punition wana eza kitoko me na poto eza punition ya kitoko te bamelisako masanga babinisa yo dase bapomba nsima babakisa kuduru okembisa ya yo duru na sokisi awa botikala pe bino pe oya tcheteti akobina kaka yango. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.
Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamu na zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba samtalo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.